الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah, lelo tozali mokolo ya dimanche tokiti na siège ya Copefin na commune ya Lingwala na avenue Omekongo numéro 11. Toye kokutana na Cheikh Imam Mohamed Ali Kitenge. Tozana mwa masolo oyo toye kosolola naye po a éclaircir biso pona makambo etali cimetière oyo toutaye kosomba na Mingadi. Naam, Imam, bamizima bazali kotala biso. Bamizima bazali koloba tosombaki déjà cimetière mais jusqu'à présent nanu tokundi te. Na yango toziye kosolola nayo pona koposer quelques questions. On meka quand même ko éclaircir bamizima bayeba étape nini tozali kosala tokomi étape nini. Question ya liboso tolingi toyeba toyoki ke bouti kosomba cimetière. Cimetière yango eza wapi? Nam alhamdulillahi rabbil alamin. Sima ya kukumisa Nzambe nazali kusenga kimia boboto ezala likolo ya ntoma mabiso Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Na libota na yenyoso pe na bakitani baye na baye bazali kolanda lokolo na ye kino mokolo mosuka amabali. Nam nakanisi na uti kolanda soki na ndio na bokebi penza ezali po na koyeba bisika oyo tosombaki cimetière. Tosombaki cimetière na nzela ya Bakongo babengi yango Mingadi, na Mingadi, tout justement na village Diaki, na village Diaki. Tozali na 10 hectares oyo tosombaki yango. Nakanisi ba musulman nyoso bayebi ke tolekaki na ba mosquée tokendeki epai ya ba personnalité musulmane et tout ça jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ye kosalisa toye kosomba cimetière wana ezali 10 hectares oyo ezali ya ba musulman ya Engumba Kinshasa. Naam, shukran Imam pona question. Question ya mibale okoye bisabiso na ba mizima ba o bazali kotala biso na ba o bazali banda ya mboka. Copefin eza nini? Voilà, Copefin bato ba situka kika bamoni Copefin. Bato ebele baza komituna Copefin ezali nini? C'est-à-dire tango biso tozwaki idée totali tolobi ke no ba musulman ya Engumba Kinshasa cimetière na biso ya Kitambo ezali ya kotonda. Na tango cimetière na biso ezali ya kotonda nde tozwaki likanisi ya kosala nini ya koluka moyen po tosomba cimetière ya Mingadi. Soki botali cimetière na biso ya Kitambo bokomona ke cimetière wana eza na bambeba ebele. Donc depuis tozali na Kinshasa awa cimetière wana ezali na mutu oyo akengelaka yango te. Au moins que ba prouver biso le contraire. C'est aussi que okomona même Kibla eza respecté te. Même kotonga okomona bato baza kotonga mutu mobimba tongi on dirait ça la 3 étages. Alors il y a du désordre na cimetière wana. C'est ainsi que tango tozaki likanisi ya kosomba cimetière, nous avons vu que non, nous devons quand même chercher un cadre. Parce que tout le monde que depuis tozali na kati ya Engumba Kinshasa, même ba cimetière nyoso, même communauté à Kipaka Yangote, il n'y a pas même mise sur ça, ya koyeba kotie ba ordre tout ça. Nous avons dit que nous devons créer une structure oyo ekobanda kotala makambo ya ba cimetière. C'est ainsi que toyai ko créer Copefin. Copefin wana biso tozali awa kala. Tozalaki awa na Kinshasa depuis kala. Je pense que ba musulman oyo bazali awa ba kala bakomona ke bato ebele ba musulman ebele basalisaki communauté babimisi ba mituka na ba mituka ba pesi na communauté ba pesi so ba musulman mais parfois okoya ko yokoti pona batterie mutuka esali inane esala kate. C'est pour cela on a vu que non c'est pas ça. La cimetière faut na structure moko. Il y a accompagnement ya communauté. Et donc c'est une structure, il y a accompagnement kaka ya communauté ya biso, mais yango ezala na spécialité ya makambo oyo etali cimetière.
Donc COPEFIM ekoki kozala wana na objectif na yango ezali kobatela ba cimetière kotala ndenge ya kokunda respect ya kokunda mutu akoki kokende komitongela te ndenge bato baza kotonga wana na kitambo mutu akiasali 3 étages 4 étages na kati ya cimetière te. Mais principe moko ezali wana bato bazali kokengela ya un gardien qui est là oyo azakozala kolandamana na COPEFIM ezali koeti bato ya misala kuna ba gardien oyo bazali kuna tango mutu akufi tokoki kobenga bango kuna basali libulu bakoki kozala kuna administration ezali. C'est pour cela nous avons dit que non, il faudrait tout ça la cadre wana po na kosalisa makambo oyo etali kokunda. Voilà pourquoi tout ça là qui structure oyo ya COPEFIM. Naam, shukran imam. Après plusieurs mois, il y a attente ya ba document pour na cimetière. Alhamdulillah, toti comme on a certificat d'enregistrement et outil kobima. Na kati ya mukanda na certificat d'enregistrement toti comme on a kombo ya mutu et apparaître wana. Okoki ko expliquer biso na ba musulman ba bazota la biso. Pourquoi et comment kombo ya mutu et apparaître na certificat? Oui, donc Batebele, vous savez que biso na kati ya Kinshasa ba musulman ebele toza na problème, toza na ba malade, ba bokonu. Na éviter ce qu'ils allaient dire na ignorance ou bien na mauvaise foi. Je pense que le certificat c'est très bien écrit, même si il y a eu erreur, on ne peut pas dire qu'il y a eu erreur. Mais on n'a pas voulu que kombo ya COPEFIM ait apparaître dans le certificat wana na bango moko batu ya affaires foncières parce qu'ils ont vu le mot funérailles. C'est comme si au même moment ils nous vendaient. Vous allez côté que la biso parcelle cimetière. Alors yango moni que ce autant de komona ke bazo kima mingi le mot funérailles parce que COPEFIM c'est la commission permanente de funérailles musulmanes. Alors, quand ils ont vu ça, en nous octroyant ces documents, ils ont vu que la mission des cimetières. C'est ainsi que Bomonaki Bakimi et ils ont écrit Église musulmane. Et donc c'est comme si, vous savez vous-même que ce n'est pas la première fois Bisoto, Babenga Biso, Église musulmane. Parfois Babenga Église catholique, Église protestante, et tout ça, assimilé Biso na Bango. Moi je ne pense pas que c'est un grand problème. Mais le grand problème, pourquoi comme Cheikh Ali Mohamed Kitenge et apparaître. Mais évidemment, ça doit apparaître parce que Ngai Moutounazali, initiateur et projet, Ngai Moutounamemi Mikanda Kuna. Et puis là, c'est bien dit, représenté par Cheikh Ali, Monsieur Ali Mohamed Kitenge. C'est ça, les Français, ils allaient représenter, ce n'est pas dit que non, le combo naé, ça devient son bien privé, non. Hein? Nakoya bisabino ke est-ce que boye baka bâtiment ya komiko ezali na Wileri il y a que peu de temps ba balança qui ba certificat d'enregistrement ya ndako wana mais c'était bien écrit la komiko mais représenté par Cheikh Abdallah Mangala. Est-ce que cela veut dire que ndako wana est comme Cheikh Abdallah Mangala? Moi je pense que c'est ce que je viens de dire que komiko zala peut-être mauvaise foi il y a parce qu'il y a des gens des musulmans au lieu que basala kabola mu musala bango etikala ka kosala ba critique bato basali malamu bango il faut ba critiquer bato basali mabe bango donc ils sont comme ça. Mais chez nous en tout cas nous sommes loin ya kolanda ba biloko wana. Nous allons vers notre objectif, c'est ezali ko pesa ba musulmans ko disponibiliser place ya kokonda ba musulmans. L'endroit est là, le certificat, qu'on appelle ça église musulmane. Mais même si on dit église musulmane, on sait que c'est les musulmans. Donc, ma belle musulman est Zawana, mais qui a été représenté par M. Ali Mohamed Kitenge. Donc, c'est pour dire que Yemuto Akende qui a un dossier wana news. C'est comme un ministre, par exemple, un ministre de transport, qui avion. Il va signer le contrat. Il signe le contrat, mais le ministère. Et son nom aussi doit apparaître, ministre tel, comme on a eu Kingani. Et ce n'est pas dire que nous avions comme l'avion reste avion à République, mais qui est engagé qui c'est tel ministre qui s'appelle Jean-Claude ou bien je ne sais pas qui. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour le musulman, qu'il faut se méfier na batu oyo bazali ko yana biloko oyo ya kosala ka fitna ya zizani là où il n'y en a pas.
Naam, Imam, alhamdulillah, merci mpona korépondre na question oyo bayebelela bamizima babandaki kose déranger nango. Nakanisi ke ndenge Imam auti koéclaircir bamizima problème kozala lisusu te. Naam, dernière question Imam, après certificat d'enregistrement ndenge utai kobima, étape nini etikali oyo esengeli tosala? Étape nini etikali oyo esengeli tosala? Voilà, merci Ndeko Outiko Tunangai. Étape oyo etikali c'est très important. Les gens ont cru que lorsque tu as que tu sommes cimetière, automatiquement on devrait commencer directement à Kokundabat. Non, nous sommes quand même dans un pays qui est organisé. L'État Azali, Nani Azali, tout ça. Un pays qui est organisé, administration, l'État Azali. Et donc, tant que vous sombi mabele na yo, vous ne pouvez pas commencer directement à enterrer. Non. Mabele wana, la plupart de mabele bozomona, na banzela wana ya baba Congo, ezali na ba contrat amphithéose. Donc, ezali ba contrat oyo mingi, ezali ya ba bilanga, ba ferme, ba nini, tout ça. Alors, tant que biso tozu certificat d'enregistrement, eza ko certifier kaka ke eloko mabele wana ekomi ya biso ba musulman. Maintenant, il nous faudrait maintenant ya kosala nini? Ya kosenga autorisation avant ya kokunda. Il faut tosenga autorisation ya cimetière. Il faut tosenga autorisation ya cimetière. Parce que ceux qui tokenga kokunda ndengo wana, on peut nous embarquer bakangi biso tout ça. Ils nous mettent en prison tout ça parce que bakoloba que nous besoin kosala ba fausse commune. Ça c'est que les gens doivent savoir. Et ça c'est que osombi le quoi to somba ki mabelo to banda kokunda. Non, c'est pas comme ça. Il y a quand même l'ordre dans ces pays. Il faut que ndeo senga. L'État andima, l'État peut ayeba que bisika wana nde komi bisika ya kokunda bato. Nde autorisation biso toza kozela. Après à part wana, toza sur le document moko ezali en cours, oyo certificat de désaffectation. Parce que usage oyo wana ezalaki amphithéose, nous devons avoir un certificat de désaffectation pour na usage ya cimetière. Balongoli yango na usage oyo izana yango. Alors ce document ezali en cours, ce qui tozui document ou autorisation ya cimetière, à ce moment-là, nous allons vous informer, na ba mosquée to informer bino, et puis to la ouverture officielle pour to banda kokunda kuna, na kanisi insha Allah, na sima ya Idil Adha, ce qui nzambe a salisi biso, to koki ko banda kokunda. Na yango to koki ko to kosenga na bino ba musulman que nous allons passer encore. Les gens trouvent ça comme ils allaient au dérangement. Mais il ne faut pas besoin de dérangement. Parce que tout le monde a mais c'est la première d'abord. C'est la première initiative. Et que tu as ma belle bisomoko. Sans que tu sois en Arabie Saoudite, en Dubaï, et donc on peut faire beaucoup de choses. Ce qui biso to fandi biso moko, to koki ko sala biloko ebele, et puis to koki ko sala ba école, to koki ko sala ba dispensaire, to koki ko sala na ndenge moko to uti ko sala et si to uti ko somba cimetière. Et donc bon les babiso te to ko lekali susu na ba descente mususu parce que boyebi que batu nyoso bazali awa na kati ya Kinshasa bayebi que batu bazali ko bima bisika bipai na bipai. Et puis, le cimetière, ils ont s'éloigner toujours na bateau. L'obi tozalaki na Kitambo, mais après l'obi tozala na Kinkole, tozala lisusu na Mingadi. À ce moment-là, il faut tozala peine un moyen de déplacement. Ce qui est bembe na biso et tozala bembe na biso, to déplacer yango tikuna na ndenge oyo elongo bani. Donc to faciliter transport parce que les lots ceux qui ont lobby ont loué même DC7 pour me bembe na Mingadi, ça sera pas moins de ça à $100 à $120 ou 150. Mais ceux qui ont ya biso moko ça va faciliter et surtout qu'il y a des musulmans de mini. Hein? Il y a pas quelques jours ba musulmans ba uti ko kufa na prison Makala, bazali ba musulmans à intérieur mais bazana famille a wate. Charge wana ekoya ki epa na biso. Mais nous sommes débrouillés à moyen à bord pour louer tout ça. Mais ce n'était pas facile. Alors, ce qui est la mutu cannabis, je pense que l'opération est causée la facile. Et donc, tu as nabino bolemba bisote parce que oyo ezali intérêt na yo, intérêt na kai, intérêt à musulman.
Shukran imam na ndenge aussi pour répondre na ba question auto qui poser yo. Siko imam liloba nini soit mo nini okoloba pona ba musulman. Donc liloba na ngai oyo na kokoloba pona ba musulman d'abord na zali ko senga na Nzambe akoka kobatela bango atia bango vraiment motema ya ko bimisa parce que soki tozo bimisa te même développement biso tolobaka et kozala te mingi biso ba musulman tolingaka mingi koyoka soki Saudi atindi Dubai atindi soki Egypte atindi mais awa tozali sikawa esengeli biso moko to banda kotindika lokola ndenge touti kotinda pe tozwi cimetière. Alors na kati ya pona kosukisa na koyebisa pe ba musulman ke ba étape kuna na cimetière tozana 10 hectares et kosenga na biso tozala na corbia ndenge na uti koyebisa bino et kosenga na biso to construire ndako ya gardien na bureau ya administration ezakuna yango na hangar ou bien hangar esika o bato bakoko kende soki parce que étendue eza mwa munene hangar wana ça va permettre aux musulmans au bakei kuna balingi kosambela soki ngonga losambo ekokeli bango kuna ils peuvent facilement prier na kati ya hangar wana et ensuite tokoki kozala pe na bisika oyo morgue par exemple soki tokei na mutu peut-être azali pembeni kote kuna tokoki kosokola ye pe kuna mbala moko pe tosambeleli ye et puis tokundi ye donc kuna pe tokotia place ya kosokola ebembe donc ba musulman oyo bakoki kozala na makoki akoki koloba ke non ngana ko construire hangar aya inshallah tokolakisa ye soki ye moko akokilinga tokei tolakisi ye biso tokosala supervision batongi hangar wana musulman oyo akolinga kosala morgue to bisika oyo kosokola ebembe akoki pe ko se pointer le bingana kozwa charge ya kosokola bisika ya kosokola ebembe aye tokokende na ye tolakisi ye soki akolinga biso tosala ou bien ye moko exécuter il a le choix. Musulman oyo akolinga pe kosala bureau administratif ya muto oyo akobanda parce que kuna esengeli bato oyo baza kosala kuna balalaka kuna pamba te biso toza musika soki muto akufi tokobenga kaka tobengi bango basa préparer le biso mabulu et puis biso tokei na mowe po na kokunda. Donc bozomona ba service eza wana ça demande au moins une organisation pour na kokoka ko diriger ba service wana nyuso. Voilà un peu nazongisele bino matondo mingi ba musulman ya Ngumba Kinshasa bayo batiaki maboko po ete tokoka kozwa bisika wana tokosenga na bino bolemba te pamba te soki oza kobimisa nde Nzambe azali kobakisa bisika oyo ebimi. Voilà eloko nalingaki koyebisa musulman comme liloba ya suka ozo répondre nyonso tosepeli nakanisi ke ba musulman ba o bazali kotala na ndenge bandai komi poser ma question ebele. J'espère que imam out kokata makambo nyonso nakanisi tosilisi pona mkola lelo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Salatullah salamullah ala